Union soit des shows Denar TV. Merci Naba Obalandi des shows Denar TV. Sorotaningamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. De na sije moko ya passe. Papa na biso abenginga na Suède. Papa zo réclamé babalani na mwasi 11 mois. Mobali akimi libala. Akimi ndenge nini zala branché na pesa au détail. Na lingaki na pesa lisusu comment dirais-je, na lingaki na sala lisusu rappel na balandi nyonso des shows Denar TV. Ba mingi ba benga batu na RNI na sala ba émission ezala na RTA le plus important, c'est-à-dire tia cloche de notification car ndengo moni wana po ozwaka ba émission na biso na temps réel. Oyeba soki na koti en direct, il faut ngonga na yo ezala ndengo wana ndenge na lachio. Ça veut dire toucher esika ngonga wana eza soki komi toute notification ou accepter toute notification. Soki eza na anglais ekoyebisa all notification. C'est-à-dire accepter par toute notification ngonga na yo, il faut ezala des signes de vibration likolo car ndengo moni na cheli wana. Soki ngonga no eza na des signes de vibration wana, ça veut dire ozomona ba émission nanga direct. Soki ngonga no eza na signe de vibration te, luka moyen ngonga na yo est dessiné ndenge yanga est dessiné. Moi quand ndé na cheli wana, il faut dessiner boy. Soki dessiner boy tu es dans les bons. Soki dessiner boy te, tuna mwana na ndako à l'action ndeni basalaka tuna papa, tuna mwasi na yo à l'action ndenge ni bachaka cloche de notification pour soki na koti en ligne sikoyo yo po monyango. Lelo tu na émission en direct et gozala bien yo pe okota o participer na kangi parenthèse tozongi na sujet. Papa na biso abenginga papa lobi des shows nazala kinga moko na bande koluka mwasi ya kobala. Papa aye kokutana na mwasi ya kobala. Or mwasi akende kokutana na ya zaki mwasi te mais elima. Quel est le problème? Papa lobi des shows tolingani na mwasi oyo tovandi na ye 3 mois ya koyebana ka ndele baloba ke tovandi na 3 mois ya kifiançailles po toyebana. En fait 3 mois ya kisheri po bayebana. Na 3 mois bazalaki na mwasi wana mwasi malamu. Alobi mwasi nanga mwasi malamu na 3 mois o tozalaki na ye. Or na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Oyebi ba erreur musu pezalaka comment boko linga na mwasi 1 mois, 2 mois, 3 mois bobalani. Oui, na yebi ke bolingo eza na 1 mois batu babalana, eza na 2 mois batu babalana, 3 mois babalana, sauf bakolo balobaka soko lingi mwasi bozwa plus de temps po boyebana. Na kangi parenthèse na ngana lo babongo pour comprendre côté to ke chité. Papa balingani na mwasi. Alobi des shows na mema mwasi o na libota nanga mwasi malamu. Famille mobimba balingie. Famille balobi mwasi penda o esengeli yo bala yeyo. Papa mona yi keza bien, mwasi a bien, mwasi a kitoko famille pe ba sepeli na ye comportement bien. Nzoka mama zalaki elima. Angwalima ya mwasi elima ngando. Bref, papa babalani na mwasi na ye na 3 mois babalani, papa pesi dot. Oyebi kaka ba vie apoto ndenge zaka papa ake kovanda pa mwasi. Chose grave. Bakomi na kati ya libala papa lobi boye. Bakomi na mwasi ndako moko ba comportement au mwasi ake kobimisa na ndako ya libala. Na yebite peut-être po papa kende kovanda pa mwasi. Peut-être to lo bandengo wana to ndenge nini. Elo msu na ngana no banakati ezanini. Comment moi si soko ebiko za prête ya kokende libala te pourquoi bondimaka babala bino? C'est ça aussi la question. Yo ondimi mobali ya bala, mobali ya bali yo boye kovanda na mobali pa na yo. Eza ba réalité à poto, c'est normal. Boko bala na mwasi, mwasi aye pa mobali, comme peut boko bala na mwasi ake vanda pa mobali, sauf que dans le cadre universel, to ebi ke mobali fois kende, en fait to ebi ke mwasi fois kende pa mobali. Mais dit à la réalité à bamboka tout ça nango di banda, des fois ça se fait comme ça. Ezamba libosote et ça la marabongo toyebi. Toza wana te. Papa lobi bakena mwasi na libala, mwasi suka na impoli. Mama suka na impoli, ça veut dire mama bimisi ba comportement moko impossible. Mama lobaki afuta randa kunaye a 6% toche 600 € par exemple. Si mamikolo bavani na mobile abandai ko pese 600 € ya ndako azo futa. Si mamikolo mama lobi non ndako ematima ndako ekomi 1000 €. Papa bandi ko pesa mama 800 plus bambongo msusu ya pembe ndenge mwasi na mobile ba vivra na ndako.
Papa lobi bon, le quoi ndako mati. Or maman ndenga bando vivre wana azaki femme seule, mère de 4 enfants, a vivre wana bana na 4 na ndako wana. Bafutelaka ye ndako na leta, oyebi mambo ba femme seule, bafutelaka ye ndako na leta, maman zwaka mbongo ndako na mbongo bana. Mais au moins abandi ko coloniser mobile, abandi ko utiliser mobile. Akosi mobile afutaka ndako, ebandaki na 600 mobile opesa. Ndako eke na 1000, mobile azopesa 800 na ba contribution mususu mobile apesa. Mais bref, mobile abilo ko ndako ekomi na 1000 boy. Est-ce que oki opesa nga ba facture? To pe ba récit. Mobile abi okopesa nga ba récit ya ndako natala. Ndenge ni to futela ndako. Ah! Tant ka mobile ya tuni point wana ezaki on dirait atubi mwasi mbeli na mutema. Mwasi abandi ko finga. Mwasi abandi ko finga mobile longwa kuna. Mobile solo. Mobile abi mwasi azo finga nga ba insanité liboso abana na ye. Mwasi azo finga nidité ya mobile liboso abana na ye o ya bota. Du fait que mobile wana pende abota bana on a te parce qu'aza mère de 4 enfants. Abali mwasi na bana 4. Mwasi azo finga mobile ne devant bana na ye. Longwa kuna mobile salité, mobile solo. Mobile abi des choses, to vaina mwasi on a libala ça fait 11 mois. Na 11 mois na to vivre ensemble 7 mois, 3 mois ya kokima, chose grave. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Biso to yebara kala, basi nde bakima randa ko po mobile ya leki matata, to po mobile ya zofinga. Mais lelo chose grave ko kama na poto mobile akomi ko kima ndako. Pour moi c'est aleki impoli. Mobile azo kima ndako pour moi c'est ko finge leki. Et sali mawapasi na soni na kangi parenthèse. Papa lobi boy, ba vivre na moi si na ye 11 mois depuis abalié. Libala batu babala ni esali ka 11 mois epanzani. C'est-à-dire na ba dot, na ba dépense nyonso mobile ya sali eke mai. Au début moi c'est alakisa ki comportement bien bizaleli ya moi c'est bien, mais kokoma na kati ya ndako moi c'est abongwani ngando, mawapasi na soni. Papa lobi soki moi si na simbi na kofinga, liboso abana na ye. Azo finga lokola mwana mke longwa kuna solo. Longwa kuna mobile ya pamba pamba. Et sali bien te, sali pasi komona ki okendo bala mwasi na ebele bambongo nde to bala na bapoto awa na suka mwasi yango elima, c'est regrettable. Papa lobi boye, bavandi na mwasi wana na ndako. Na mbetu ndenge mwasi na mobile bazalaka te. Soki alobi asimba mwasi ndenge mwasi na mobile bazalaka na mbetu, oyebi eloko nazoloba. Alobi mwasi na yebi te soki ekeko. Na yebi te soki ekeko nazola na ye na mbetu to robot. Mwasi abia atikanga, soki kaka ninga simbe atikanga. Nga na sina uti ovanda déjà 10 ans. Mamba mibali nazala nango suste tikanga babiloko wana mena bien. Yo uti ko vanda depuis 10 ans ovanda ki yo moko parce que aza une femme azala qui déjà en séparation na papa bana na ye depuis 10 ans. Parce que tant au moins que depuis 10 ans on se kaboy na mobile. À quoi sert ou bien pourquoi okenda ki sous kondima obala na mobile? Pourquoi on dit ki obala li sous mobile? Faut aller rester toute seule. Et ngaki ezala bien. Oyebi ba erreur ezaka anini na ebité soki ba posa nzoto to bana basi lokwa ba komi na ba concurrence ya kulukaka ke lokola ya balaki ngape na bala po ba mona nga c'est peut-être ça. Oh ba vie ya ba concurrence oh ndezo pesa ba échec na ba mabaku na ba vie ya bato. Chose grave yango moyi na ba bala mingi ya il faut oyebaka mwasi nini yo ke bala. Mwasi nini oke kolinga, c'est très important. Comment expliquer mwasi ba bala na mobile? Mobile ya tie na WhatsApp. Abengi mobile abi ameyo ndeni ozokende changa na WhatsApp okende ko exposer nga en public boy. Yaya, yo kasi babali yo. Mobile no atie profil nde to tiaka profil, atie profil ya yena mwasi na mwasi a boy. Mwasi a tomboki alobi jamais comment oki ko exposer nga en public. Okende tia photo na nga na WhatsApp. Nga na lingara bongo te. Yaya, quel courage. Plus loin encore, mobile soki abimi ou bien bana moi comment dirais-je, mobile a déplacé ki to moi c'est a déplacé ki ka ndenge za kana benga ata chérie, allo chérie ndenge ni to ni no tuna ata sangwanda ku bien ndeni soka bengi moi si yo ka réponse à moi si ah tika ko benga nga mingi mingi boy nga na lingana nga te muta benga nga ebele boy yo musanu ka ko benga nga yaya so ozana moi c'est apesa ko ba réponse à boy talela ye bien. Il y a des choses qui sont derrière ça. Ce n'est pas pour rien.
Comment nga na ko bengo yo mwasi na nga na bengo na téléphone web sanga ki ate nga na linga ate ba benga nga pamba. Ah, mwasi mutasepelaka yo ka mungonga mobile ne air nyonso. Mwasi alingaka kote nyonso aza phone nezo lela mobile ne azobenga. Oya yo mwasi obali. Obenga na téléphone alobaki ozo déranger ye. Alobaki na linga ate mutabenga nga pamba. Wana mwasi ya ndenge nini? Wana mwasi ya ndenge nini? C'est-à-dire eza na basi mingi bazokende kaka ko escroquer mibali. Koleka na be escroquerie ya bambongo mibali bo escroquer ka muta batabali yo nzoka ezaki libala te juste escroquerie po bozwa ka mbongo mutu bokendo lia na famille, c'est pas bien yaya. Yango moni ba problème ezozala mingi na ba couple na biso ba congolais. Yango moni même bato bazobomana ba otela na ba poison mambo ebele. Pourquoi ozobala mwasi nzoka mwasi azoya libala te mwasi aye mission azwa kaka mbongo yo zalaki nango apesa na famille ne balia 1.1. C'est malheureux, sali mawa pasi na son. Mobali alobi ndenge zana to vandara na mwasi. Luka ka yo mwasi babali yo luka osola ka atana ba parents mobali abi mwasi habité. Ngana sola na ba kokote aobenga ba parents mobali ba koko. Lokwa ba parents mobali basi ba pusani ba age pusani azobenga bango ba koko. Mama alobi boy ngana ko sola na ba kokote tandis que ba parents no basi ba komi ba koko ngana ko sola na bango te nazana pusa sola na ba kokote. Mais en même temps, papa lobi que ya bien sola na ba parents na ngate po ba koko. En même temps, ya sala ka pa ba koko. Asala na ba homme de vieillard, asoki para na ba koko. Siko ba koko ke na osa na homme de vieillard. O sola na ba onto sola na ba ngote. O sola na ba homme ba koko ba parents mobile no bi o sola ba ngote po yo za na posa o sola ba koko te. Eh yaya. Toye ba langage ni ya ko bimisaka na munoko, c'est très important. Papa na biso azo regretter, papa lobi des choses. Lokwa nazo kende na Kinshasa nazo kende beta tour na Kinshasa na bimisi déjà bilo na nga na ndako etikali ka valise moko ta on ke Kinshasa retour na nga Bupia yangane histoire esili esali mawa pasi na son comment boko bala na 11 mois libala ekufi ya ona loba miko nyonso mwasi oya banga mobali te ya eza difficile pour vendre na mobali ya atoza kitoko ya ndenge nini soki obanga mobali te pona yo libala ekila pona yo na libala ennemi libala ko marchaka te par rapport ya ba dur na yo par rapport ya langage munoko esali mawa pasi na soni papa na biso azolela lobi des choses de Nar TV yebisa ba mama ba meka koyeba kandenge ni ya kovanda na mabala yebisa ba mama soko za na besoin mutu te yaya bazwaka mbongo na ye te soko yeba ki kozana besoin mobali te ifalaki pa ondima libala yaya basi bakomi na niveau ko escroquer mibali mwasi azoya on dira lingi yo pona libala nzoka azoya kaka escroquer yo mbongo po mbongo aneke na famille na ye du fait que passe eza makasi biso nyonso na poto toyebi mambuto ya koluka eza na basi mususu bazokota mabala tous les jours pour aller escroquer derrière les mariages mbongo wana batindela ba famille na bango na Kinshasa. C'est regrettable. Comment okoba lobali a obali kuna bambongo wana nyonso famille no ezoliaka mibali banda ko escroquer kala mais lelo basi nde bakomi ko escroquer salima wa pasi na son papa na biso lobi des choses de Nar TV zoa lobela parce que ba comportement boeza bien te bambongo wa pasi ya poto mobali abimisi mbongo abali yo zaki na posa libala te ondima ki libala pona nini ça montre que ozaika na besoin o escroquer mobali o escroquer mbongo wana ba parents na yo balia lobi kuna yo balola mukongo soko moni ko za femme seule yaya mais bovanda na ba femme seule ngo c'est mieux comment mutozolo boza femme seule mais yo zana mobali et mobali alobi plus loin na ndako nguto anda ovanda nga ba yebinga kuna te parce que na ndako wana ye avanda na bana na l'état futaka ye lokola femme seule donc mobali okota lokwa na chobo c'est regrettable et puis wana pezaka ba erreur comment ngana bala yo na kota na ndako na chobo non ou encore tu restes femme seule ou encore ndima libala longola dossier ki femme seule ya au moins na ki femme seule ngo moyeba na biso bakola bien ezate pona nini ba éducation ezo zanga na kati wana basi bazokima mibali basi baobenga na mibali pona olukaka bambongo ki femme seule mais bozo ta l'avenir abana te pona lobby bozo landa mbongo l'état bambongo masumu bambongo kindoki yango bana baoza na avenir te faire ko chanzaka mibali air nyonso ozolo boza femme seule me koka kovanda yo morote oza femme seule me bana baobakisa na kati ya famille oza femme seule au mwana Jean au mwana Paul au mwana Patrick au mwana Roger
Et ça la bien te sali mawa pasi na soni papa na biso azo regretter abali moi si dans les 11 mois liba le kufi. Moi si comportement impossible. Ata ko tshela mobali bilo na mesa bwe rien. Soki mobali aya lembia bia leka kuna yo moke sala bilo no akolia sala bilo ko eza na cuisine lamba milia na ndenge na yo. Quel genre ya comportement? Quel genre d'éducation ya toluka ko changer? Et sali mawa pasi na soni papa na biso habite des shows Denar TV. Zoa lobela ba mama ba yoka makambo. Est-ce que basi nyonso baza bongo? Non. Exception ezali sauf que bato ba osala maramba boy. Eza bien te eza mabe toluka ko changer. Voilà. Donc otonga to loba na kati ya dossier papa na biso yango wana eza bien te ya toluka ko changer. Soko moni ko za femme seule, zala femme seule. Soko moni ko za na posa mobali ya kasi linga pe mobali on a motema moko eko sala bien. Pourquoi yo moi soko ko banda ko escroquer mibali? Babali o zimbongo wana opesi tata na mama bale obomi libala oke so ozo luko bala. Et plus alobi que non nga ndenge nazawa soko yebaka te nazawa nanga na mobali nanga. Na suka mama oyo ayebisi garçon ayebisi na suka mama ayebisi papa que non ndenge ozawa na yebaki nazawa na mobali nanga. Voilà. Voilà na suka na ndenge ke sukela ayebisi mobali na clair que non ti ndenge tozaka na yo. Libala wana donc yango te ndenge nazara na mobali nanga. Donc tika kotungisa nga yo ozara mobali nanga te. Escroquerie. Donc asala ki libala moka ya ki escroquerie juste pour yiba mbongo papa atinda na famille na ya bambongo musuto otinda na ba famille ya boye. Eza bambongo mabe. Bambongo moko plus tard ekoya na ba retour na vie na yo. Esali bien te. Esali mawa pasi na son. N'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV Ota la réalité. Si vous avez un sujet bien, benga des shows Denar TV numéro nangangwana gravé na WhatsApp. Tinde la biso photo, vidéo, audio comme bref, tout le belango et que ça la bien. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, by Michel Zakoya. Ciao.